Ba makasi muninga yana bazo zoye na cher. Muninga ye wana bazo zoye na cher Michou. Bazo zoye likolo tala monta. Bazo bino muto azwaki Michou na damuso na 10 000. Bino ozwa bino na 2 000. Bomi chape likolo bomi sape level. Bomi sape boy. Bomi sape likolo. Ezaka teke soki Michou ala ina mutu bino yo moni bo kufolo ka basoso. Ebna ta fe na mo Lubumbashi bali ko ka sola dollar te. Chaka dollar likola mesa o sepe na bango. Chaka dollar likola mesa o sepe na bango. Michou asomba Lexus ne 30 000. Oyebi nenga zule mbongo na oyebi nenga sala ki po wa kabele 30 000 wana na mbala moko. Oh Michou alepa mutu na mutaza na présence na ye. Oh Michou alepa belau. Est-ce que yo yebi? Bolinga kolanda baninga te. Soki Michou ba sokola quelque part. Que soit lobby na belau je veux ça. Belau abimisa pesi nyoso. Est-ce que yo za na capacité wana? Boko simo ba kisi pona baninga. Kolinga kolanda muninga te. Soki Michou abimisa mibali mbongo na facilité. Yo ta muso na kisi wana te, toza na présence wana te, oza na esprit wana te, oza na makamune na njoto te. Mutu za na makamune na njoto. Donc soki Michou akataki voiture ya sika 0 km ya Lexus akati sachet, yo pe il faut ka okene kosomba Lexus okokate. Mutu na makambu na ye na nzoto, mutu za ba koko na ye, mutu za nde ba sakela ye. Mutu na mutaza ndenga bimisa mbongo nga mutu maza bino nyoso vena bisona Lubumbashi baba mbongo monta kabela Michou na koloba na ngate po bino so mutalobi o exagérer monta kabela Michou totika mais bino on a côté na liste mutaza 5 000 azate bozoki ba 1000 ba 2000 ba 3000 mais ya Michou eleka pour mutu mutana bakamne na nzoto. Mutu mutana makamne na mjoto. Michou kutu bazo linge. Bacha bisoka appel conférence. Bazo linge. Kaka appel conférence. Transfert en bongo sama na 10 heures. Appel conférence. Nga la poto. Michou la kin. Mutazo linge. Appel ka conférence. Viens na saki na likasi. Transfert en bongo sama na 10 heures. Na 10 heures, transforme bon eleki, bon belé. Amoni no kutu Michou te. Yo tango omona ndaka muninga bongo afutaka 2000, omoni triple salon, makambutu boyo bosimba bakisi bo kufa. Oyebi ezwila mutu te, oyebi mutu te, yo boso simba bakisi. Yo bazo lala bino lokwa ba papier, lokwa mapa, likola kolandaka baninga. Sepela na oza nango. Sepela na oyoza nango soko luki ya mingi okukufa. Sepela na oyoza soko mo luka ya mingi omoni to batolbaka ozo kosa jana laksabino omoni na Lubumbashi ndake mo musika te. Irus Obama asena Lubumbashi bakabela $20 000. Ne so mutayo loba bomba sa ba prix 20 000 cash. Auto za na Lubumbashi 20 000 cash babimisele bo bapesi na restaurant dans so mutayo loba boko saka ba prix toko sa te soki yo no zo chance mobala mbongo ebele te bato baza chance mbala mbongo bapesa mbongo ebele bazali OK po Jimmy wana auta kolia 380 000 €. Balia ki mbongo ebele na Belgique bakaboli azana 380 000 €. Donc tango azomona da Michou madame Michou Beyoncé akopesa mbongo ebele po Jimmy pe amutu ya ba donc babe oni flash ametet amuta flash ba uta kolia 380 000 € parce que na ba vient nga ba mettre ba uta Kenya. Donc y'a pas ta akuta na Michou moni fi moi TV y'a pas tchembo ngé. Po yena debi achaka nembo ngwaje. Yena debi akocha nembo ngwaje. Na suka boko pota na eskonde na réseaux sociaux boko lapana. Mais na debi akocha nembo ngwaje. Akola supra ba brique na nyosa matisi ndenga matisi la ba fi. Amu mamba kutu juja kweyaka.
Amour Mamba, Juja, une très belle femme, à mon appel bateau, ndenge la ndenge, à quoi elle a Jimbe là, on dit Jimé à couper de télé. Bon, tout la question te, a flashé là qui est dans bon onyoso. Y'en a des biens aux hommes au limo. À cause aux hommes au limo, Amour Mamba, moi c'est qui toko. À quoi y'a kapouani, bah flashé là qui est dans dollar. Yo kasi amour, abimana bateau, bah si ma dollar te, ti Jimé à couper de télé, et là n'y a quoi ça qui flash. Flash, faut côté ça esprit. Adja, so ki adja. Adja, photo na yo. Et mataba live webi. Adja, la jalouse, obalate. Ozo telengana na poto. Malongate. Mais yo na ba live ko mata, kwa rofinga Michou. Yo adja. Yo pa na Michou ba telemisa bino. Yo leki Michou na nini? A part manette à vie clair comme to tanga beaucoup. Yo, adja. Yo pa na vie na yondo fana na poto Michou fana na Congo y a pas match bébé y a pas match on a poto ba montant Michou je pe so liboma on a poto manette quoi les boubou diouf on leki Michou na nini on a linette ma belle quoi linette misou oza bien té on leki Michou na nini tant on so mata ba life quoi ko finga Michou la place nini yo adja yo tala Michou na TV Michou tala hôtel. Tu es qui Michou na nini? On le qui na 4 saisons, mais il pas 4 saisons. Au fin il est wapi. Vidéo ni nango yo publié o Kim sa Michou pe mo kiliango. Ben ça on façon la publication. To peso makambute adja, on s'appelle l'autre côté, mais yo kembila. Pour ça ngo batu ba ozali belé. Batu ba ozali belé. Lokola yo moi si. Bon comment li kamuke réseaux sociaux. Li kamuke yo kasi ata mama biso infidélité za la raté et l'on est big ça va puis bon mitakalate et ça pour téléphone les akate il y a rien de nouveau sur terre mi bela bandumba na kala bazala kati maman so bandeko mama pibia bambanda na bango c'est quoi ça maman tango pibia muninga moi so zwini nio osana enda Michou tango pibia muninga moi si ozwini à la fin et ozwini au calissé so publié mo ki mo ko finga lelo au monde que le contraire batebele ba côté lié yo calissé so publié au sambusi lelo batebele kutu ba côté lié ko leka e belé mo ki le ningani ba côté lié ko leka parce que ça mutu biso tout ça la erreur yo pe adja so zaki yo olingo linga Jimmy. So pe lingala to yebate so pe envirande kono to yebate attention avec de deux sœurs oyo likambo mbandano azola tango lokwa ya ye il faut faire très attention azanani azola to makasi pourquoi il faut benda boule ndeti adja o suspect yo pe tamsuna Balthazar boleka yo pe tamsuna Balthazar boleka pour comment likambo ya Soraya yo lati yango comme lokwa ya yo o matala ba live mabe o koma mabe likambo ya Soraya yo sko adja o lati yango makasi mais pourquoi ozo finga Michou pourquoi tu go publier qui y a na kanki actualité boleka mariage à Kofi likambo boke bana bandeko baza likambo mobali no ya lati yango comme so lokwa ya ye nga camarade o ko lati likambo mobali nga to comme so lokwa ya yo boni zuwa makasi bwe mobali ngo ya yo loba ekoki ko lekisa te yo sambandana ozanga te oko loba malobe leka maloba oloba mobali nga maloba ko leka nga to bandi bashana ndeni ozo silika ko leka nga na ndeni ngane ko zo fona silika yo fo kalma nga ekoki oko silika me ko lekisa te e ko maka suspect adja to banga na biso yote omoni ke ozonga kala maboko na nga omoni ke lobby mutanga zonga sa ko kapana nga aucune réponse biso travaillaka boyete aucune réponse omoni no bimi na miso bato continuer na mona ko na live mona moi na chela ko na sipo na zozo na pokwa na mona ko matin na live mona moi oyo ko finga ko ba n'importe quoi na chela ko na si adja oza mwasi ok peu importe la situation ko publier muninga mwasi te et puis ba méditer ba ninga basi ok nango wapi o liango o melango o sepela nango yo kanisi ko baby ko bimsa nzoto muninga no mwasi o futango totard
Okofuta yango. Tôt ou tard. Au mato kita, tu vas le payer, ma chérie. Au foutango, peu importe les kambutu à zui. Oko comme ça, niveau, on n'était pas salioni. À salioni. Bisous tout ça, la erreur. À salioni, ma chérie. Pour comme ça, niveau, sans bousser mon kilmo babou. Elle t'a fait quoi? A la chance qu'on les caillots. Au foutango. Tous ces pays ici, baloba yoza mo santo. Sokoza mo santo te na sa moyo, tu vas le payer. Loba yoza mo santo, sala mabete. Soki yo sala kamabe. Ozaka muta masumu loka ba ninga ba sozi ba video na bango. Tu vas le payer. Na se ya moyo. Na ozelo lombe sese yaka lobi. Na ozelo penze lombe sese. Aja yaka lobi. Muta obango azate. Mutu pa osengo pardon te. Azate. Osina la kana so. C'était non normal mete. No, bo osina la ka kuna. Oki soya lobi. Ata. Boke na l'État. Eza yete. Awanga na yo. Pe ozala d'accord que prison. Ok ngo. Oyango. Pour mon que kolombanda kutu. A publié bambanda na ete. Aleye ko publié bambanda ye. Ye mo kolonzo pourquoi ça la kiangote? Pourquoi kolonzo to ye mo kasala kiangote? Mukolombanda ye moko pourquoi ça liangote? Pourquoi ça liangote? Il fallait qu'il yo ouais copie. Fallait sourire mo kasala yo sala kiango pourquoi? Jalousie. Et qui tisi nango michoute. Et qui tisi ouais numéro ya ajango. Akwa penda. Non, on va bloquer quoi. Au numéro aja. Ah, boucha numéro aja. Ah, numéro ya aja. Bo débloquer quoi. Nazana débloquer. Numéro ya aja yango wana. Numéro aja yango wana. Et ça plus 33 64 054 08 12 à la fin. Numéro ya Adja, plus 33 64 12 à la fin. Numéro ba épinglé, wana bocha 12 à la fin. On est numéro Adja. Moutaza ba vidéo ya batouye yo. 12 à la fin. Numéro ya Adja yangwana, eza obo ba épinglé, bocha 12 na, eza 12 à la fin. Numéro ya Adja yangwana. Yem tazana ba vidéo ya batu nyonso yeyo eza na 12 à la fin bo sasaye penza numéro ne ba épinglé yango wana eza na 12 na suka yem tazana ba vidéo ya batu nyonso eza epana ye bo sase penza bon yango pena ba tie bo épinglé so baby ye pena commenti na 12 à la fin bo épinglé message na épé numéro ya Adja yango wana. Bo sasaye asana ba video ya batu nyonso okozwa lumbe mama okozwa lumbe Adja okozwa lumbe okozwa kimia te. Allô et c'est de moi Adja tu vas pas yo kolela olala te Adja tu vas pas dormir olala te olala te. Place au monde que mokile comme le moukié. Oui bébé. Oui et c'est bonsoir. Ya, bonsoir ma chérie. Bonsoir. Bonsoir maman. Oui bébé. Banda na kotika sikoyo. Na bimi li banda la bengi cousine nanga jarape ba compte nanga a relier yo na chaîne. Na zok na ko na parking na mon appel bengi ngai. Tu se comprends, tu n'as mot. En tout cas, alors Nadine, c'est Adja. J'ai pas compris en fait. Yewana mutaba vidéo et Adja, yewana. Attention. Elle n'a parqué, elle a rappelé. Tu sais comprendre, après on explique. Ne se comprendre, Adja, na yebi, kokola na yebi mama, yaya. En fait, na bango c'est famille. Donc, Babengi Adja,
et pas leki ne mususu que nga na lobi nga ese que aja muta pesi ngai mutakala Michou. Et Jason Dokier. Donc, Jaël, tu es sûr que aja azamba vidéo mutaka parce que na solo na ayebi ni makambo te. Aloba ayebi ango. Et c'est fanda na yo, fanda ta. Ah, nana TV. Nana TV non yo na privé. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a moyen aussi si il y a moyen aussi sur nanga na aja? Il y a moyen. Tu veux non? Tout sur nanga yo na aja. Na aja. Oui, parce que aja a bien que il écoute na sora a puis paraît tu vas ça bandeko. Pour ça c'est voilà. Pour parce que c'est sora na sundolié. D'accord, sur na sengi aja a bien non leki na moi soit sur na leki na moi. Sora na sundolié. Et c'est boyebe na aja bana bomona non. Et elle quoi na mon gars va écouter. Alors, ça quoi sur internet. Non, ben on peut sur version nanga parce que Monique déjà yindelo sur internet en fait. Aja mutazu ba vidéo ya batutu. Yeyo. Oui, les kinanga vraiment, les kinanga yeyo. Ye mutapibie nilite ba ninga basi. Aja. Oza mwasi lokwa ba ninga. Et ce moni au cause na couleur ya ndeko na oza la problème en fait parce que la voix de Aja nga yoka ki on a 15 heures. Ah bon? Ce qui au sola la choupette. Oui, ce soit la choupette. Oui, non, bien la choupette. Oye bisayo. Nenge Aja zo solo la. Aye biteke. Midi ko solo zaka. Oso na mutu. Bino kote ba koti bino nyoso. Na pel moko. Ok. Oye biteke. Muta bengi mutu. Ache bino nyoso koto na pel moko. Mais bon, kula ba solo la. Bino koto nyoso boyoka. Na 15 heures lelo. Hypocrite. La minute Soraya lâché en fait. Parce que Soraya mon cas comprendre et comme il a niveau ndenge nini. Bon, chaud. Et ça encore vertige. Non maintenant comme na Aja non la seule personne au Soraya peut ça qui confiance c'était Aja. Au but ça un problème. Na bi que les cambo na solo qu'on kana nene ya. Au but c'est bête les réseaux sociaux on le bandi au nene ya. Oui. Les cambo na solo qu'on kana essayer. C'est bêti et essayer. Parce que Soraya na minute libala ne na problème. Noko ba Jimmy nda uti Belgique aye ko vandi sabango. Soraya pena Jimmy ezangwaku. Ezangwaku Soraya. Mais likambwe so moni mutu azo ko bake nazana mutu musute. O moni bien ko so likam na mutu moko. Parce que ça qui deux personnes au bel vertige. Mais si vous avez un mouton, vous avez un likambo. Il y a ici. Pour la soirée, qu'on a ici. Il y a le quoi pas jour, wana. Si vous avez un likambo, ici. Pour la soirée, qu'on a ici le téléphone. Donc, c'est ça. Likambo, nous avons un néné. C'est ça. Aja sikoyo, à mon retour, il y a réseaux sociaux. Que a publié mouton, il y a bando kasasa chimukie. Nous avons un réseaux sociaux, Michou a sa mounene. Yazo mona ka Michou banana nzoka na réseaux sociaux Michou sala maboke azabune ba tout ce que de ba kotele li Michou de pesisiko retour à mabe. Donc show na yo ki bon ngati Aja bengai na ebi kute ko che photo Aja ke olaxi Aja parce na ki libanda ta benga na bi ko ta benga na presi na chona miniature to yandi o chona ngala chona miniature ba ma ko majibie banda ka tana nga kombo na hotel ndo ngane siko nga lo ka réel que na ki di ban na volant ba ta ba moko na YouTube nde ba bengi pas lek na mususu ke esa lobby ke yo se ke ba video mutakala Michou na binga te ko ba Aja nga musuko lekelinga nga te ko ba Aja e ka musanga en fait la bi ko be nga lek no moi swana akati nga patio nga lobby ke yo se nga video mutakala a bien dit oui Soraya za ndeko nga se ba makat no be non lek no moi net voilà na bengi siko na live na yo nous mo commentaire Aja na so comprendre te donc so na sisi wana yo na si Aja rappeler ngai so rappeler ndaga ndeko na yo ndenge avant leki nanga penza leki nanga penza mama bangwa yebinga ba gofle ba yebinga yi oh c'est la sentiment vraiment bon la problème o libisa ndeko nanga lobi dana comme naïve na côté mo bo parti mususu ya vidéo ya Michou o bine na comme le quoi kizengi
na Oui. tienne assez. Oui. Mais côté olimbisa na ozamwa trop dio na aja. Esi na koka muta pibia nidita muninga mwashite. Nga meme nemi na nga na ko pibia mutakala na ide. Mais c'est quoi que na yebisa ko ni na zana mutakala ya porte-parole mo bueno. Oui. Muta uta États-Unis. Alakisanga nidite na yebise mais bana ha. So pibie bana. Mais nga mo ba pibia ngati. Na ko ba pe bon. Tia épée to ça les belé. Pourquoi j'avais refusé? Na yebisa na bi ate. Bilo mususu tout ça batama sumu nza molongo ta parti mo bo protéger au point olingi na ote yo mo kufa me baninga musuba kufa te nga même pire ennemi nanga akoleka pangate mutaka ne koleka pangate impossible mais yo muninga mwasi o yebi kaza na venir liboso comment ko sabloka boy mbanda pe ya yote ya ndeko na yo comment ko ça sans cœur me mara oza mwasi o me mazemi Chaud. oza bande kwa basi na sa colère au salelo mobwe basundolo sukona problème na o basundolo so couple o mona mabelo na couple ba na sime ta so ya ke la na Jimmy kuna libala ne baby to banga boxe bla na sa ki boy aja mabelo ko za derrière couple boto chema loba koleka kote boke ko la na mbetu yondo bimindo kipo bango fo ba bongisa bango ba na mwana il faut libala continuer ce ko yo mutu o sa ki poesser to bile to sa o sa we to yoka mama yoka début à lève na yebité parce que na kilibanda Jaël Soraya na aja ba na moment nini parce que pour aja azo ba vidéo pas Soraya Soraya na aja le cœur vidéo calé s'il vous plaît mettez le cœur partagé mettez-moi des s'il vous plaît Soraya mettez-moi le cœur s'il vous plaît vidéo calé donc calé oui ah c'est la mutu moi komelinga et ok, j'ai bébé la boîte kilo. Soraya na aja baza bandeko. ok Bofunga ba commentaire ezo ekitisaka live en fait. Soraya abebanaki Soraya amonaki ba vidéo ya ba fille na téléphone à Jimmy. ok Non pas ici. ok Tout à fait normal. Tu es marié au coup de téléphone plus de 28 vidéos na téléphone à mobile nino. Ata Balthazar Ango. Na choc wana nde Soraya a vu ba vidéo nyonso ya Jimmy atindi ki na téléphone na ye pose alongo comme ba preuve. On doit comprendre. Nani show na kiti na zwa nani aja na kiti Ok. Ok. show Ok. Kita kasi. Bwakanga na zwa aja bwakanga na si Ok, zana boka o. d'accord Aja zangi kimia. Ne sabuno mabala ya bato koleksa maloba te. Mukolo mo sambali bola na mbetu yondo obimaki zengi. Obimaki zengi. Mukolo mwasi na mobali bakobongisa obimaki zengi. Aja, ce n'est que le début. Lobe omona ba live abatu mususu. Lobe komona ba live abatu mususu. Parce que nyonso eleki lelo. Batu tout bosa ba live lobby. Donc bena sana ngaka lelo pour lobi nous occuper na tongo. Lobi nous a tellement occupé. Pourquoi tu as fait ça? Ngata copine nanga, nako comme ça mbanda nanga makasi pe bongota. Ce qui l'a concerné ndeko na yo, a comme la niveau ko publier, te yo publier pourquoi? Oui, Jimmy a enregistré qui? Banda Jimmy a enregistré. Ti lelo, nan a publié pete. Et comme ki ndenge nini yo aja na couleur ya ser na yo. O publié baninga basi. Deuxième vidéo wana et utaki wapi? Pour comme na ba page. Page wana y les comédiens wana. Oyeba ki ndenge ni mukolo na wazaka telle personne. Soko kenda ko comédien na privé te po yeba soki aza nani. Oyeba ki ndeni. Oyeba ki ndeni. Ti bato bakoma koloba ke video mususu eza e uche pa na yo.
parce que Soraya zata na force olobati. Soraya zata na force olobati. Ana na choc mbala la amoni ba vidéo na téléphone mbala ne belé. Ana choc ba tromper ye. Ana yo sous bakse. Donc place au phase, ouais ben Soraya lo ke pied kanda. Place au phase en a raison. Au PCC est tort. Place au fallait Soraya tombo comme makasa en a raison. Basi mabala ba kote la ye. Au PCC est tort. Azaki na raison makasi Soraya. Ndaka nge mobali na ye na ba video azaki na raison. Akoko pela nenda lingi ko publier ya yo aja. Et puis si Soraya tort na monde entier. Et puis si Jimmy tort na monde entier. Alors que Soraya azaki na raison. Amoni mobali na infidélité ba fille ebele. So malade yem to kufa. So malade yem to kufa. Azaki na raison ko sidika. Mais yo aja au publier pourquoi? Oyebi ko so na munokote. Oyebi ko kebisa mutu na munokote. Oyebi ko sambusa mutu na ba audio te. Il fallait kaka vidéo ko sambusa mutu na audio oyebi ngote. Fallait mettre des audios. Mais pourquoi vous choisissez comme Michou pour pas vidéo ça ya batebele? Pourquoi vous ya Cardozo te? Pourquoi vous ya Bambino te? Pourquoi vous bandez kana Michou? Pour y une étoile? Pourquoi vous bandez na vidéo ya Cardozo penalty? Total so linga yindande yindibui. Pourquoi vous ya vidéo ya Bambino te? Pourquoi faire bandaka na vidéo ya Michou? Plus de 28 vidéos wana ba fille musu pe bazali. Pourquoi vous ya ba fille musu te? Pourquoi vous bandez kana Michou? Pour ça qui cible na bino ya haine. Pour ça qui cible na bino ya haine. Pourquoi vous bandez pe na batu musu te? Fallait que vous bandana Michou pour faire descendre ye. Pour nini? Pourquoi te boche batu musu eza son en plaire ou ezeki ya Michou ta? Pourquoi seulement vous bandez kana ye? Pour vous faire descendre ye. Pourquoi vous tchaki ya Bambino te? Pourquoi vous tchaki ya Cardozo te? C'est la jalousie en fait. Bo lukake na problème, bo yeux qu'on a problème, bo sasaye lo kwa nyama. Ma chérie, au moins la se moyo. Salaka ma BO eza pardonnable en peut-être. Salaka ma BO eza réparable. Mais ya nidité ko salarati. Au moins ko boma ko salarati. Ko pibiye muninga mutakala ko salarati. Place bazo vanda pour basela muninga likopa ya ko pibiye mutakala. Place bazo vanda pour basela muninga likopa ya ko boma ko fanda kate. Au moins na ko boma yo bakangilango na l'état parce qu'ils ont l'intention déjà. Même na Bible muto la bina oboma yo asia bomio. Yo moniti na l'état na ko boma yo bakangilango muto. Intention. Zala sala kama beza réparable. Tout ça ça va passer. Mokile leka nango, il se peut au kola to leka. Toi pe ba passager na sa moyo pour sa muninga mabe mobo. Oh kenongo tina kunda. Pour bebe c'est la mutu. Parti ya vie na ye parti moko et comme sombre pour na yo yina ye. Pourquoi? Pourquoi? Parti où eza sombre na vie ya donc yo na bandi ya vie ya Michou, olingo tele noir moka est taché. Pourquoi? Toi bat na mokili. Ok? Mouto a banjo ma bete. Kokene te ki o lexe des ailes. Pour Michou a ebiote. Yonde mouto sali ma be. Bambino pa yebi na yote. Yon mouto za ba video na ye. Pourquoi moukolo mobala publié te? Notre leur pourquoi Soraya a publié ba fille wana nyo sote. Mais na kati 28 vidéos. Ba fille belle ba na kati. Pourquoi vous ba fille mususu pe kate? Mais pourquoi peka ko publié ba ninga no basi? Yo kalisi na mokila lelo yo sa mabete. Yo emsu liboso kuno tuta na kate. Est-ce que mobalo bola nembetu moko o akobala kayo? Oza sûr que mobali wana a otika lo salo mabete na mokili. Oluka ko tika ba nyonga mabete na mokili. Boluka ko somba NT, obanju ko yina mutu sans rien. Ozo yina mutu sans eloko. Eza 29 vidéos. Linda pe na Davina pe bazate, Linda na Davina bazate.
Linda Davina bazate pourquoi au kosa combat batwa Linda Davina bazate bébé les vitariches ils ont 29 vidéos yaya ata 28 ata 29 yaka ba vidéo belé yo komi 29 yo poza kunda kutaba suraya na ba nani po oyebi ndeni no ba vidéo za kati ya téléphone kuna choko ma 29 Davina zate boka teke na kati ba vidéo na Davina zate bino pe ba question pola parce que na 29 wana Davina zate Linda zate bo arate bo ba mbua oh Davina ba ozweni ya bela mutu yo kasi patron no linga Davina ka bata maboka ya Belgique de bola laid fo da Costa fo bata maboka ya Belgique patron no linga Davina mutabela ne mutu bongo tala yo aja soki video ya Michou e bimi lisusu aja soki video ya Cardozo e bimi ya Bambino ya bafi butala sono video moko ezare butala bozila ka aja zana lakso atala la news de moi wapi ya kibokolo pilipili swaka bozala sono video moko ezali butala kaka aja na ba video soki moko te deti mwasi ya bato bozila wapi yaya mwasi bosungaka pe biso pardon tokokotela bino mindoko kotoboka bozila nabombaka même pete elongi aza motu s'il vous plaît boza na katata naka yango capture na bomba te elongi eza video aza motu bino bafi oyo bosela bitu bakisakata boliso nga mona pibie bino bwaka Jean Chanyon bomende nana bino mobimba jemima namona muta yo fian ndeti yaya penza yaya mwasi naka mo pe mabele mabele bo sotinga video bo sotinga sola ti ba photo bo sotinga video bo sotinga video oui bo sotinga nenge che mnuka buta ka ati pardon yaya mwasi yaya mwasi surtout yo penza oza so likambo nange ye fion tonton surtout yo penza sana chirota ke akota mwa lidusongo tala mama makambo eza naobanga basotie video nga kutu balongolanga ba video nyonso ndeti boye penza kolo Benjima Baltazar bino pena na ebiti omoni bino nga nakopibe nazana nga makamala ko bolongola bino nga mais te yete bolongo kuna ko chate live ko kata oui tala 28 soki 29 na koteka so 28 na ebina hate aja namuna ka fimo palala bacheye yo ate liste za ele aja zo buaka babuaki na ba garçon ya théâtre na tindeli yo zelo tala te aja za alingi siko angake pa ese aibi ke ese ngana obombela ye na obombele moto mama mwana na tindeli yo
Ya Jimmy. Oyebi ki baso yo so bozo chena ba yo bi ebile butu bozo ka Jimmy lo bo chaka mposi no bi bozo ka photo a Balthazar bo kanisi na Jimmy bo che bozo ke na poste deni bo cheke bozo bo che posi ba bo hebra bo te ki a Balthazar fos bozo bo che Balthazar ba tu ko pa ke son ami est là Mugana bien wako fungola mbanga mikolo yo wako fungola mbanga na ye asaka oluki numéro no zonseli pour respect kota oluki ka numéro no zonseli piu oyo te merci mais Jimmy ça na ba kota ranga batemele Jimmy ako Kutanga kombola ete bomba ye Muga sko on deti ye boyo salinya muga Mama na audio mama eza na tindelo na audio yo mama na ngai bandeko Aja te na bien muga Jimmy aza flic ndeti boy pena muga ndeti Jimmy azango ndeni na telefone na ye c'est ça po bana problème est-ce ba yeba ni muga siko aja zozo ango wapi azo na telefone na Soraya okate ndeti garçon asa po mo Jimmy mama si moko to asa mama mokiliza koko to mama muga aja comme la succès zile no wapi audio ango mama maboke bomu eloko boindeni na bi TikTok pesa buzobe soka otielo mo be ba sortir vidéo otielo mo ba sortir vidéo suba tika to chala sota ba na bi ba tu suba chami takala TikTok ba komandi na au moins de 18 ans yoka ba tu suba chami takala ba komandi na ba uchamu takala ba komandi nyo pona mona pe ba et mourir comme tu sais télécharger tinda awa mama tinda télécharger ne comité oyebena wapi ndeko nanga na miso naza libanda naza abandonné na ici ya famille na moi kata kocha selote kocha matière te na bombi Maman moi je suis comme elle venait faire la raison maman mi supasi mitaka leleki mi supasi moi je loko na zong selo sko boy poani loko ne se boy zone loko na zong selo bo siko fio na bien na munoko ya chaka sama kolone yango soit le mot la dinero siko tala kuna et comme zila na dinero des vidéos mo tala kuna mama tu na bien ya finge la bato mama na bien to chikufinga baninga mama kibokola zami omeki kibokolo asandoki omeki kibokola komaki lo mwana moye ngapula bi buka iboko mais ajo azam tema be wani ko sabu eko
Yeah, oh, je te vidéo. Nabi, bon sunganga. Na mona ba live ba tusu ba cha ba vidéo pene ba mitaka ba nizite ba to ba sala ndeni. Ta live fa ko signaler avoko ta live. Ndo za live mo ba commande na omura ba commande chindeni ba commande ti po olaxa vidéo ba commande. Bon laxa nga si te pene ba makambo na te. Ba koma moins de 18 ans ba futela ngo so 1 euro so 2 euros. Ba futela ngo mbongo. Ba futela mbongo bébé. Ba futela ngo 1 euro. Te ese fa na privé. Awa esa ko bebisa. Esa ko chaki famille awa. Ye ese fo privé. Awa ko chaki famille photo kata to la privé. Esa ko chaki famille awa. Awa publier ki mishupe kuna sa ki pe mutu Ah. Mais j'ai esa ko chaki famille. Moura. Jaël. Hein? Maman a j'ai besoin maintenant live. Bon matin à live. Non, matin maman nani. Ah, live on live sa live. Maman on live sa live. Ah, tu sais makambo maman. Maman limbisa. Na ko macha maman te pardon no kokati. Bongo maman aja ba video aja so bimisa kasa so sango wa. Maman pardon no kokati. Eh. Kasa mata ba ba kasi ya kokati. Ah, esa makamba show. Olha que côté mususu ba yamba ya kuna ba bino mo yamba bino mo boza bisina mo bisina maboko. Eh, kolalisa si maman ko yana makambo ebele ko ba to so la privé ça to kata ato ke privé kasi. Non bien c'est ba public en France ba. Kolalisa. Tu as publié moi là yo hein Michou. Je sais mon amour, je sais parce que est-ce que Michou à l'avenir bébé ya. Mutama nani Moura. Tonton ça c'est comme ça famille bébé Michou pas moto. Quand même tu seras avec ça tu serais à Kosi M sous je sais pas qui. Eh madame Nyabani esa kwa ki famille ala esa biloki. Zambilangai. Esa kwa ki tokende kana privé, tokela privé. Oh ebi nini Israël. Na minute oyo abazo banga sikomi ndeti mutakala ba garçon o ba banga ko bimisa ngopo na minute o makambo zo baluka omoni. Mais Nani Moura so Jaël so aussi kasi boy na conférence. Non ya na privé oui non ya bébé. D'accord, OK na kitika station na boy. Audio te. Otininga na onte. Na moni audio bébé. Je la loko yo ka na ndambu po eza matière photo jongo maleba. Loba Moura loba. Loko. Oyebelinga wapi ndeko nanga na miso na za banda na za abandonné. Wana Ronel Kanga matière. C'est quoi ça? Taka ko ba tout effet. Ah. Na katika na bombi na lobit na vani. Kanga matière. Ah, bango moko bimisa ngote Moura ndoki. Moura, so tio jolo zo ngamba bien snake. Vidéo na côté vidéo. Non bien. Na kiti ba sase na kiti ba ndo. Na biwe. Bata baboke. Bata baboke tasso c'est bon. Maman pense que rabiga maman. Na biwe. Bata baboke voilà bino bien. Boza mo bimba ba téléphone na biso. La bien, fille, on a tenu le moura. On est là, tu as mon européen, avant d'expliquer ma patanaye, bozé la nature bloca audio. Bon, on a ça qu'on se justifie dans ma patanaye, boyoka. Bozile, bozé boka audio ya muto sa pata. Dans ça qu'on expliquer ma patanaye moko. Aïe ba boka la kay malade. Tonton la expliquer mon takale. En fait, ils ont bien dit, ils ont spéné. Non, c'est la fille. Mais qui dans ça la vidéo. Il va te reconnaître les voix. Il a quoi cette ligne la profité. La infection. Yoka. Ah, si je fais infection. La infection montée. Là, un problème mon côté. Ce qui peut s'aider dans la catastrophe. Maman, combo. Yoka sko kota mapata na e. Boyoka kote ya mapata. Oui, c'est banana tango ngani na bibisanga
andoti nga anazala ka noir. Boni le kuta boyoko bébé. Mbanda ba keloka mapata. Ka awa. Boni le kuta boyoko bébé boza oti na mobile video so kosa. Ba aboniko yaya. Mbanda nanga mutasala nga boniko bébé. Yo. Unoko yo chaka. Soko lato zisaki. Oza boye. Mama, Kitoko moi. Kitoko. Abi pe dans sa vidéo la chambre à nanyo. Muninga za kite. Oh les kamusa. Jaël, Jaël. Oui. Nani, comment vous avez sur les 12 ceux qui nani, ceux qui 12 nani, les gens vont commenter, matin mouton non. Nani ana. N'ayez bien été sur les 12 nani, on va bien ça. Azale. 12 pour que t'as n'ayez bien engagé. Abini ni bébé. Ceux qui les 12 ceux qui première dame, c'est les 12 premières dames. Bébé, you ebi qui a besoin de match. C'est là et c'est pendant c'est là et c'est match ah batuba mata te zaka biso na biso c'est là. Oh moi. J'ai la modératrice. J'ai la modératrice. J'ai la modératrice. Moi, ma chabat. J'ai la modératrice. Quoi? Oh, j'en ouais. J'ai la modératrice. J'ai la modératrice. J'ai la modératrice. Na commandé changa modo moura ziana privé là. Bo changa modo jeune matano batunga moko te. Bon, j'ai le mot ça Bokita, la presque au conseil, d'accord, la 14K, mais ce ça il passe à mes tarala, moi, mais je passe. Moi, c'est ça, si ça va matin la live, là, font la live, si ça. J'ai attendu on en a privé bon matin. Mais je passe, mais tarala est belle, mais pas nino. Moi. Na mona ba live batu bacha ba mitanga ba chotsa ba live vidéo. Le moti nanga ne ba somba ka pona o live. La Kitty. OK bébé. Doni bo l'accent de ba somba ka soki ni na ngwana ya moins de 18 ans. Ouais, faut l'accent. Ah, mais il y a plus non aussi hein. Mais moi il y a nani na sepe na ngala nini Il y a ton Tu attends. Moi. Ah, tu peux aller ma casse. Boto nda si mama asimi si mangwe. De quoi moi hein? Mais c'est pas na comment qui toque au moins là. Hein? Zana chino no ojo no inda so lela. Ah, batinde tout ndeko nanga na miso nazali ah bato baboke Bon comment kuna binope beaucoup kuna ndingi ya ah tu peux moto kama ya babino wapi to bo sala makamla boye bate panja ah bo me maka kolo ngapela meme kolo mama mabeza Moura maintenant a traumatisé nga on a commis lui a traumatisé nga il m'a traumatisé hein
Mama Kongwaye, Mama Kongwaye. Ya Nadia. Bonsoir, chaud. Bonsoir, Bonsoir, ya Moura. Nadia. Bon, Moutouma Aza en Katia Live à Ucho Benganga. A expliqué un peu ce qui se passe ici. Mais Jaël, n'a pas été photo, c'est quand même, c'est que, qui bassana, moi, ce n'est pas dangereuse. Moi, je suis désolée. C'est que Soraya, ça, c'est une innocentité. Non, Balthazar, na Soraya, c'est que Soraya n'est plus une femme innocente. Parce que, si on a compris bien, au moins, Makambo, Tobo, na bisoté, ça apprendra na bato maboke. Mais, voilà. Tous, on a légèreté, te Makambo, oh, na sali. Comment toi, une femme mariée, tu confisques déjà Soraya, aza innocente, parce que, en se mettant avec Balthazar, a yebaki déjà, ba connerie à Balthazar. Alors, tant qu'on dit ba connerie à Mobali, et que au bandi peut discuter na ba makango ya mobile na ba téléphone alors que toi-même avant pendant que tu étais là parce que baba ni kaka du jour au lendemain c'est que bazaki déjà qu'on fréquentait hier pendant que histoire ya Belgique et bimaki ya ndeko na biso à Belgique c'est dire que elle parce que okoku kokuta na mobile te kaka lobi akende ko se présenter na famille c'est que pendant que histoire ya Balthazar et bimaki na réseaux sociaux yemoko na nous Soraya azaki pe na relation na Balthazar. Siko, comment koki komona mitakala na téléphone ya mobali na yo? Oza comme excuse ok tine de la cousine na yo. Ebi malibanda. Ma Congo, on comprendre te. Yana de là. Yé, aji, au moins de zaka, okani mobile na ba vidéo no. Ase ko na ba vidéo ngoni. Aye siko, moni mutoto ofinga aja o. Aye pa cousine. Ndezala, mobala bominga, mobala ko bomisa ngai. Oye na panique. Ni olaxi ba preuve cette fois-ci na kozonga teta makambo sali cousine abi pesa téléphone na finga ina gangeli yo zu téléphone o pesi cousine abenga mobile na gangeli njoka côté o même parce que o finga sko aja zu tous les vidéos ami tindeli a supprimer Soraya est-ce que na sa panique a yebite est-ce que Soraya tanga moni vidéo ya Michou na télé c'est elle muta paniqué ko lika mobile spona yesko molo kwa ke libala na e kufi po mobala okanso kwa ye muta publier te amichu eza ye moko Balthazar yoka sikote moni aja zoko se reprocher pour quelque chose c'est que le reste de ma vidéo eza aja c'est que le reste de ma vidéo eza aja mais ya Michou kuna 28 soki 29 vidéo mama Congo. Parce que hier nga nazwa ki famille ya Soraya na téléphone nazwa ki responsable na bango abenga bazaki vraiment bien te par rapport ya ba publication oyo mais Soraya normalement na noko soit disons noko ya ba Balthazar a uti Belgique ay ko fanti bango mais na noko na pas za Balthazar parce que noko ni noko ya ko fanti makamba ke mwana kazi asfanti sa mitakala ya basi yango nga na lobi bomoni Balthazar alias Jimmy Bella oyoyo azana problème na mutu moi si moko desevaye na bomwana azaki na façade moko basi bazo lingate c'est ka taka mwasi mo lito e mwasi moko bambula e réponse et tikele haine o eza haine o yazo sala eza haine donc nga vraiment conseil na pesa na Soraya ko omoni muto ya ko fandisa bio na libala oyoyo donc eza vraiment muto nga lingi ne pe yote yo mopo mi lingi te o lingi pe famille na yote parce que niveau o e komi niveau mo très inquiétant makam Balthazar wazo sala ko toko et comme très inquiétant oh na mamibali donc ça dit que batunyo surtout ba na kati wana ba fandisele na plainte na Congo parce que soka kita Congo faut ba fandisele na plainte na Congo na ba mboka nyo surtout oh ya sala ka ba descente ah bah oui et ça normal te comment filmer ta mutu mon côté tina ba Cardozo na oki ba bina Cardo mais non Cardozo mo atinda vidéo ah obi que franchement obi que garçon mobali pona mbongo oyebi ke garçon asisi batu posa makambo ebele yango ah non asisi batu posa ya makambo ebele te koso mbongo yo te nazo ebisa yo non oyebi muro lo basu te bwende nini moi c'est émotion eza normal non bata maboke tout baza bazali bata maboke nyonso baza sko oyebi ko epianga kanda mamba Congo wana Congo Jimmy avana na poto
alingio mais azuzu bango nonu ndenge nini babeta na masolo te ke bayeba ke nga na bimaki na mutu boye nga baza boye mutu abimena mama kongo a patron nga na yoki nga na keluka mutu ala nga moko na Facebook to na Instagram to na TikTok omwe bango nde baza bango le mobali alinga bango bakenda koluka numero ya mibali bango moko akomeli ye salut kuku baza banyama bomeli koka mutu akabeli mutu mbongo te mais makambo pe mitakala midele ezobima pe atuka nga na opesaka message na bakuke nga vraiment naza nga muta maboke te nga bamaboke na bino pena na talatala na nga te mais na apresiaka sila na apresiaka sila na belle vue eloka na opesa bino koyesa bino bandeko na nga omoni ntango bato bazosala mwa préparation et que eloko moko ebimi mpona omona on dirait il y a beaucoup de gens derrière cette histoire là eloka na message ka na opesa na babakuke si la zana date, vraiment, soyez vraiment, bon que nous soutenir si la. Ba oh nyo surtout oh les bossa la ba promotion na bino ba oh bolanda bisote bisote mais na biso kaka Balthazar mais vraiment acheter des billets ceux qui billetterie na bino se fongwami allez soutenir SB de si la Bisalu voilà ce que je peux vous dire c'est ça parce que oh nyo surtout ata bo monique oh na mitakala wana batu ya SB baza wana eza vie na bango ça n'a rien à voir avec si la vraiment rester focus na makambo si la oyo eza nango média tozo dénoncer mais vous restez focus mutu moko ya te ko bato asila te ba batune te abimisa batute a créer batute eza musala eza groupe batu bakenda ko s'intégrer kuna pour ba jouer le reste est vraiment batama boke binope so boki sango ke mutu moko abimena mutu bokenda boke pebi ke Congo eza na pasi kotala pena yanadia na lingako parce que osa analyse bien oza kwa grande sœur na biso ya Nadia likambu oya mutu alingi bino te so boki sangwa bimaka na mutu boke koluka ye na réseaux sociaux bino moko pe ba video ya bango bakardo so eza te ke Jimmy a enregistré bango ba video wana eza pena ke bango bo bazo misalela batindeli mobali yale de kolo bala bango ni bandokyo te franchement bande onanga théâtre ngai na o comprendre parce que Congo eza mboka article 15 Mutubo s'est débrouillé mais quand même boza ba vedette pour ne pas trop komatana ba starmania boza ba vedette mukili bo mema onde bo mema te bo bi na époque ya ba groupe Salongo beaucoup de gens bakufa na sida o biso to ebate bakufa na 4 lettres na boko tanga kombo oyo bakufa nango pourquoi bazaki mukonjo abimi na oyo abimi pe na oyo landana entre temps bango na bango pe ba obima na kati omona basi bake kozwa maladie ya ba 4 lettres pa ma mikonji ba yesus ko bima na ba collègue na bango ba pesi ba collègue na bango yango bomona na période moko na groupe Salongo landana bakufa alors bozwa exemple omoni makambuton bozo ya esika baninga balekaki il faut toujours babite ke bo copier nyonso mais faut boza mayele boza ba groupe ko sangisa na mibali pona pasi pona ko lukabwe eza boko ya ko kufa pour rien voilà pona minute oyo mama di mama zasu na binote ba ko kufa na bino ekolaksa penda ke mibali mutu bazwa ko pesa bino ba quelque chose et puis ba mibali musu bazaka so si ba tiki ba trace mabe na ba poto na ba mboka na bango na ba Afrique du Sud ba komo kita na kin ba bi ke passe za kuna il profite na ba faiblesse na bino na pasi boza mobola tetu surtout na ba métier au bino bozo sala boza ba personnage public faut boza ka ferme Congo kutu kola teza facile ko le kapoto Congo te boke na tombola boaka même na 1000 francs koko bimiselo ko moko kuna obeti ngo penza faire alors que par rapport à poto eza moins difficile o mona pena que o eza faux o eza vrai o eza boye tout ça o kota zara na 100 € bimi ensuka na eloko moko donc vraiment côté on a boza la makasi c'est pas normal que biloko na bino bima boye tozo défendre bino mais quelque part ça fait mal na ba comportement na bino eza soni makasi makambo ça bota potele Jaël live s'il vous plaît zo bégué bon fan de lié so qui 3000 personnes bota potele était pourquoi tapoter live
wana zuwa ba signaler pour la makambo eza bien te que na bato bako profiter et puis bino bande on a biswa mibali bo mitema mabe bobota bana basi boza pe na bande kwa basi omoni mobali linga mwasi na motema mwasi pa linga yo quand vous profitez de la faiblesse ya bande ko na bino basi pour bebi que pas ceza na mboka kende basala baboke wana bana beso basa na banda kwa kitoko basa na batambola na ba voiture batambola nini vous profitez de cette faiblesse là bozo kende ko pesko tia bango na ba niveau moko po batindela bino mitakala boza peka mitema mabe yango na vie lukaka mobali moko ko luka to eba mbongo wane ute wapi boza na bino bata maboke bo luka mo ba petit chéri na bino bo debrouillaka mo manga liboso a porte mo nini bwe au moins za sur na mobali oza na ye mais mibalo ba uta ba poto ba fruit du sud so ba mboka nini bazo ila bino ba 5000 mais bozo sambwa alors vaut mieux $100 ya yo moko ya pasi na dignité na yo ke ba 5000 bambongo na bino ebele na kosambwa bwe bo bebisa ba carrière bobebisa ba carrière sikoto bato ba mona bino le batala ba scène bo jouer ba mona mutakala bino bo landa ba chroniqueuse biso ba chroniqueuse to lobaka to ebi ko se défendre mais bino so bibo bokoma ko se défendre et so para bino po ebele bokoma susu ba chroniqueuse boza su batama bokete ko kama batama boke bakoma ko tia pe ba caméra ba micro bakoma pe ko loba na kala batama boke bazo loba te bazo ke sala ne ba émission mo de temps en temps na RTNC mais abino penda o ekoma wana ma trop na ki soni en tout cas mourage na ki soni pona bino ntuboyebi bango bofanda fanda na bango na kini kuna bo conseiller bango eza soni mibal mobok ba ko sakana bio surtout mto kwa Jimmy Belao azane prêtre te ba vrai prêtre basala makambo te bon kontaka Jimmy Belao parmi ba prêtre te aza prêtre te pour prêtre atika atracité prêtre sika leki atika moi dignité respect okoki même ko rappeler une année 6 mois après ce qu'on a moi problème prêtre moi eloko boye mona soki pa koki asungi yo beaucoup tali pe boza pe na Joe na oye pa na momine bo pesa li pe bambote comme si rien n'était voilà le vrai Joe. Le vrai Joe c'est ça. Vrai Joe aza muto alobate moni momio na lekaye. Momio so monika muto abandi kolobake na bimana momi boy aza faux Joe. Po ba vrai Joe ata beaucoup tani bo solo bo pesa ni mbote. Bino mo boye bisika bo utaki. Mais na miso abatu be balaksa te. Balthazar atikala koza la prêtre te. C'est un na keyi kaka. Bisous moura na keyi. Non qui mawa pardon. Naza battu je manque de mots. Je manque le mois. Non, bien. Tanda ma bête. Mais je suis pas makila ma cassière. Bango nyos ba côté na liste. La biboy. À un moment donné, toi bassier. Toko condamné mi balle 1000 fois. Ne biso moko. Soto longoli charisme. Ben c'est la mort. C'est la mort. Dondenge biso. Tola ba pongi na ndaku ta ba zoba amura. Donde to zara pongi olali. Obimi pete. Il faut qu'à agenda. Yo ba to momona bata mituko to abat malamu po mutu pa ko elo balebe obona yo. Boli ko ka prêtre te. Sur 100% ba prêtre ba bimala ba fi théâtre bango mo ba komela bango na ba TikTok. Soka ba ki prêtre mo ka so kaba ake senga e ami ata ebi kaza marié ako senga e ami na TikTok na Instagram ako luke na Snap ake komele ka bonjour.